Bandeko mbote na bino nyonso. Bino muto mesana ulandanga. Nzambe apambola bino. Bandeko soki olingi mboka na yo landa video oyo pe panza yango. Me bandeko na ngai ezali video ezali eloko moko awa na kotia yango na suka ekopesa bino pasi. Soko otali yango kabola yango na boyi kotia yango ne bandeli soki na tia yango YouTube aolekisa yango te. Soki YouTube alekisa yango te soit bakolongola yango. Eza mawa pona basoda na biso ya FARDC epai bazali mawa batini yango lobi na 2h30 du matin, mais je m'en doutais fort pona obimisa yango na bino obimisa yango ndeni soki ebimi te na otina na WhatsApp pona bandeko mosusu bameka kopanza yango. Me bandeko fo yeba ke ngape na français eza na biloko mosusu na kolekisaka te parce que na France awa toza na droit à double nationalité te kaka moko. Tango oza français il faut défendre makambo ya France. Alors soki nga nazozwa yango nazolakisa eza neti ya malamu te. Mais bon, ndeko Kabila na Tshilombo baza batu moko babengi très mauvais ya très mauvais. Na mboka oyo ya poto pa Tshilombo avandaki bayebi Tshilombo bia parce que abanolanda traitement. Ba traitement banolanda kuna bango bayebi asufraka na nini. Lukula asufraka na eloko wana to tiaye makobebela bana comprendre na ete. Ya bomonaka babengaka yebi sinya. Belgique pa yebi niveau d'étude na ye pa ya suka. Ba yebi ki ne comprendra rien. Niveau wana oko comprendre le côté. Alors na ba vidéo nanga oba mesala ko landanga ba yebi ke na lobaka mboka sekenda pe to ko récupérer ngote ti na 2033 parce que na 2023 oyo 2024 so to récupérer ngote esili to ke na ti na 2028 so to na 2028 azongisi bango pouvoir bango tango bakozwango plus 10 ans et puis à 38 donc ngalo kutu na 33 bolanda bakaki nga salaka ezala mutu moko ayebinga bien talo baki ke ngai na kumisaka Tshilombo donc abanolanda faute na été peut-être abanolanda nga siko so tali ba vidéo na nga 2019 na yebisaka bino clairement que Tshilombo osala rien. J'étais clair hein, na ba Tshilombo osala rien. Pourquoi osala rien? Parce que osala rien. Mais seulement mikolo ute koleka na lobai ke na ba deal na wa salaki. S'il s'avère que yé aleka lisusu pon intérêt à mboka to travail na ye. Pon intérêt à mboka to travail na ye, lula za incompétent poto idée. Mais malheureusement bandeko nga bato ebele balandaka. Bakomaka bazana poto. Mais bazana kama ba compréhension moko neti bato akini kutu vrai. Mais bako sala te nécessaire ana poto bako tata ba classe pour ba comprendre kama kama mususu. Et mutu mususu ndazo ba pona ki fanatisme. Le fanatisme est une maladie incurable et s'il a raté et comme ça zoba zoba.
bandeko bato na biso na mboka okuna pa bazali na mboka okuna na bazali na este basoda a complicité na basoda obino kotisi basoda bokotisi na este bazozo bango peza boyi bango batini batie bango pe na moto bozomona bwe bazwi bango ko batie bango pe na moto bozomona bwe ya lobi ke mwana lekisa ngo boye eza te et kuna peso ba comprenaka nde nazoloba même na tiao na se na bandi bakolekisa yango te alors naosala tout vraiment na lekisa ngo na se kuna mais quand même nakoyokisa bino kama moke ba audio bozala patient so bozala na mboka fo bozala patient naokisa bino ba audio balobi na Swahili pe na Lingala so boyoki ba audio wana ekopesa bino kamwa idée comme ça ntango na kolakisa ngo na suka oyeba déjà ke eza boye bandeko eza mawa eza peta mawa ya mawa mais naluka ba audio wana yango yo tomeka oyoka na ndambo oyo na Swahili ba oyo baza bayoka balangi wana bakomela biso na kikise na bakommentaire. Mama, ile video iko hivi. Bale benyi biko banatupiwa mumoto biko bajeshi yetu ya FRDC. Na bale benye bako bana batupa ndani biko ndo bajeshi ya EAC. Aba bebiko huko mkusikia basema ba Grand Lake, basoda ya Grand Lake, aba beba metoka Kenya, Uganda, Afrika du Sud na Tanzania. Bamesha okipe espace Kibumba donc fasi za mingi bako barapenda baingie tima sisi. Ndio naona ile ilikuwa position ya FARDC yenye kwa mwile espace yenye bako banaita zone tampon. Ndio bakatake hayo bakabavua mateni après bakabachoma vile. Ile ndio probleme vile iko mama. Donc bale benyi unaona bako banatupiwa kumoto iko bajeshi yetu ya FARDC. Nani pale iko Vumbe kote ya village ya Kishishi. Ile iko defense yenye ilikuwa inabakia pale. Ilikuwa tu defense kidogo ya FARDC yenye bamechoma pale vile mnabaona. Basi badanganya mubale biko barebela hapana. Ile bale biko basoda ya FARDC benye bamechomewa. Après bakabatosha mateni. Na vile munaona bale basoda bebiko nafanya ile action pale. Kila mtu anavala nani teni ya nchi yake. Pale piko ba Afrique du Sud, ba jeshi Afrique du Sud, pale piko ba jeshi ya Tanzania, njo tenize ziko mkonekana pale. Na Rwanda, na Uganda, na Kenya, na Sudan. Gisi munaona ile video pale. Paske habapende kuona tena hata jeshi moja ya Kongo mwa ile espace yenye bamesha proclamer kuwa iko zone tampon. Paske mwa ile zone tampon yabo biko deja bana exploiter pétrole. Ile njo ma information yenye iko clair na yenye ko bien vérifier parce que mtu matabaambia keneo bale biko barebela hapana. Bale biko bajeshi ya FARDC benye balikuwa banaonekana mwa ile espace yenye boba ameokipe. Kwa hiyo bapende tena defense ube position yoyote ya bajeshi yetu ya Kongo. Ile njo habari vile iko badie. Dana na eza somo, eza makambo ya somo na mawa. Namoni yangu na yoki maya misu bimelinga. Olati ba audio wana na tindeli ona ba audio na nexe ba audio donc eza ba soda FRDC batu wana ya nini communauté de l'état de l'Est wana associé na MONUSCO bango wana bazobo masiko FRDC bazo sikisa bango. Donc makambo komi na Est kuni eza vraiment nazoyi batena loba nini ma chère. Nazoyi batena loba nini nazaki na maloba lea na moni ba image wala. Ça fait mal. Au moins place Félix a Timboka. Nyonso wana kali kolo aloko so pouvoir a sacrifier mboka mama. Imagine toi que Rwanda na tokokate ko benga na bango ake asasocier na Kagame et comme le lobo eloka ye a respecta kane banini ba contrat siana batu na ete ba deal te
achangele kagame ekomi so aluka baforce mosusu koluka force wana eza nano plan na bango basi basala tala place atie mboka. Donc Félix atie mboka kati ya potopoto na yebi te ata motu oyo akosuccede ye akokoka eloko wana te. Vie na ye ekozala danger. Tu t'imagines que na pays lokola nini Sud Soudan eya esa associé mama eza mawa wana bakongole baozikisa mama eza makambo ezodate lelo te oyo eza ka continuité parce que eza eloko esalema nango baboma bango ka bongo tala bana wana barekritaki bango bayebi eloko moko te formation moko te baosani ozomona eza mawa eye wana kuna azosalaka batractation aluka nini asala 2 ans ya nini ya transition naosanga na maloba naza vraiment énervé makambo afatie non pardon aosa eloko te ndeko nanga omoni Félix aza na système kaka ke aluka aswa royaume na ye wana ya chile jelo wana na benga yango. Donc il est là pour ça avanda na ye kaka éternellement. Donc kombo wana ya soki ya Tshisekedi soki nini yango nde ereni ozomona. Il n'est pas là pour le bien-être des Congolais. Et l'autre côté, et ce qui fait mal, comme on a que les Congolais et bazo accompagné na makambouana. Et ce que j'ai compris est que batouana tellement qui va goûter déjà mbongo. Bazo lukape ba on peut pas compter na ba on agir, les bazo continuer pour ça les ba campagne wana. Et non comme mon côté ta Félix a sali santa. Azana mutwana aza autiste. Nga na sala na ba autiste. Na sala na centre pesa boui. Na travailler na bana donc Kilombo fait partie à Batouana. C'est quelqu'un azana handicap Batouana. Ama elle était sa propre femme aliki na mayele tala cabinet composition ya cabinet ya mwasi ngai. Okoyeba ke mutu aboui na mobali omona penza il y a une grande différence. Wana mutu te. C'est vrai que moi, c'est mon temps et moi, c'est mon temps ça capiba hors de puna. Et ça, la ministre Moussou Wana, moi, c'est mon temps noma bango na ba connaissance d'ingéza la kaka pour la récompense. Donc, et l'autre côté, beaucoup ça sacrifié et na condamné Kabila na makambu wana. Donc, Joseph Wana, non, ce type n'a jamais aimé le Congo. À quoi il faut remercier Congo na ndinganate. Il fallait le katanzela Moussou. Politique ezana ngwe loko moko ba kwa ka ko protéger il fallait ay baka ko soana mo ba osola ba sali wa makambo bango aluki quand même moto aza digne atikeli mboka tala donc mboka ekomi alambo na yebite nani moto akolokota mboka na sangisa et sirse ndenge pe asaka boli biso na tribalisme wana tala mboka ndenge ko ozomo unité zate et le côté combien de fois toloba diaspora et loba na yeke meka restructurer ni armée na la police et le côté tu le vois ça là bébé ça pour tout na ba voyage donc rêve d'enfance na ye yango kaka zo vivre yango kaka bongo mama fatinate soki biloko kaka boy batiki suti moto wana a reconduire nini second mandat. Donc mboka na ngako to na yebite sana pona za mama za kuna makamba ko mona utika pe na lobela kango sute iza mawa bandeko na tile binoka mwa biloko wana boyoka après bona la examen mwa mke image wana iza pasi mundele tango basali nyonso balekisa Tshilombo eke mundele ayoki bobandi kobenga ye béton et pas ya moni biso vraiment que oui effectivement toi bazoba le monsieur n'a jamais travaillé chez lui depuis sa naissance il n'a jamais travaillé a travaillé à te mais c'est comme toi bopese mboka neti RDC ausani mutu oyo na mboka na yeko azala même plateau te azala même pas commis aïba fonctionnement des salama na bureau rien
bozo pesi siko mboka koza tribalisme koza tribaliste MAB. Alors nacha eloko moko en attendant total ndenge total makambo ezoleka na mboka na biso mpona pasi mwana mwasi oyo sacrifié corps na ye toyokana. Voilà. Naïkosa la vidéo oyo rapidement parce que personnellement on a trouvé un mot et la très édifiante pour na bato nyonso o ba Olanda biso. Yo moto Olanda vidéo oyo, tia conscience na yo en place. Partager yango, aimer yango et osala biso bien. Tant on zo partager yango, eza na objectif ya ko sauver pe ba vie ya bato misusu. Vous avez constaté très bien la vidéo na nga na simananga, bon na elenge mwana mwasi moko alali. Mende bo mona lali wana ezate ka lali na pongi, ezape non plus que azobela, mais akufi, azasu na bon moité. Et le tindeli nga na sa vidéo oyo, ezali lolenge mwana mwasi onde na biso akufi. Aza mwana bandal, aote kotala amina ye, na retour c'était vers le soir, amoni jeep mort était mis liboso na ye. Na kata jeep, il y avait un papa, yenda banda ko conduisait. Dans moi telemi akitisi ba glace na ye. Atuni elenge mwa mwasi soki oke wapi. Elenge azongiseli ye ke non, na ozonga ndako. Papa sengi ake ko accompagner amata na voiture. Mwana mwasi pe a hésité te akoti na kati ya voiture. Pendant la route, nya wazaki na kati ya mutuka bandi kolela. Bande konanga nya wazolela makasi lokwa bébé ndazolela mama na yazate. Et mwana mwasi par curiosité atuni papa na lebi oh poni nya ona wazolela makasi bwe. Papa na répondre à lebi kenya ona ngazolela po azana posa mabele. So ba melisi ga mabele okata kolela. Et papa na asali fi oyo bo mona lali oyo akufi asali proposition. Melisa nya ona nga mabele ngana opesa yo $100. Bande konanga eloko ya kokamwa fi oyo andimi proposition papa wana à cause des $100. À cause des $100 fi wana andimi abebisa vi na ye. Bande kolanda fi andimi proposition azunia ou abandi ko melise mabele. A melise mabele enya wa bande kolela akati kolela. Bakomi liboso le pangwa ba fi wana kiti na voiture papa na $100 a pesier. Et comme vers 0h fi wana bandi ko yoka mutema moto. Mutema moto pe mukuse en même temps mabele bandi ko vimba lokola pino baki ko chango mupepe pa bakwado mabele bandi ko vimba donc taya mabele bozo mona na eza mabele na yete batusu ba kanseza ndenge na ye mutamunana non azana mabele bongo te mabele bandi ko vimba et pe me komi mukuse tango alinga kata mutema nde atubeli ayebisi mama na ye après akati mutema bande kona nga ya basi tout sacrifier vie na biso te à cause de la futilité biloko mike mike. Bandeko nyonso wana so bolandeli yango eza pasi ya mboka bino bondimi mpe yake bana na biso bakoli awa ya basi yo leka na voiture na yo opropose ndenge wana ya kondimela yo parce que aza na carte bleue aza na chéquier ala biloko nyonso ya bien okoyede mais mwana mwasi wana atali ke déjà ale na ye te auti ye kotala camarade na ye peut-être kuna kozwa quelque chose ya kolia rien abandi kozonga bapesi ye proposition moyena $100 mutu nyonso oza na nzala akondima po $100 wana est sauvé nzoka nde il y avait un démon derrière yazomone niaou mais niaou te ntango azomela mabele wana ntango nde soki azotindela ye poison yango wana ekoboma ye yango wana ekoboma ye atiki mokili mais quand même il faut koloba toujours na bandeko ya basi biso ba video na biso bato batala yango na kisasa ya kotanga
faut que na bango ba biloko pour bazoka mwa mayele parce que pasi etinda mutu aboya te pasi etinda mutu toujours kondima. Voilà notre fille aza suna bomoyite yewana akei tokoyoka suka mo eloko oyo toyoka moto tya eloko wana yebisaki bino. Qui a encore bloqué ma Thompson à 2000 francs? Dans la Thompson, le lot, on a subi Thompson. Pas de problème. Laissez-les mal à vous. Kabila a dit 1 kilo à Thompson. 1 kilo à Thompson. 18 plus, na 2000 francs. Le lot 1 kilo à Thompson, Yangoyo. 6000 francs congolais. 1 kilo. 1 kilo à Thompson. Comment? Il y a 2021. Écrit des balivernes. Il y a 1 kilo à 2021. Ba Congolais balé qui Thompson à 2000 francs. Parce que pour les Congolais à 2023, balé sous Thompson est en caméra zoa. Caméra zoa. Régime Oyo. Pas sa réponse. S'il vous plaît. Régime Oyo. S'il vous plaît. Il faut les laisser continuer. Bakouti ba Congolais. Bakouti ba Congolais. Je crois pour. Plateau ya Maki na 4500. Le président 2000. Voilà le Kouta. C'est vous. Plateau à Maki 4500. Maki 1500. Bon, vas-y, on me l'a fait 50. Les lots plateau à Maki ba Congolais yango pour que vous parle vérité kaka. J'ai commis 13 000 francs congolais. OK. Il vous reste 45. 13 000 moins 4 000, ça c'est combien? 8 500. OK. Augmentation de combien? Près de 200%. Sous le régime Tshisekedi. Je vous donne les faits. Les faits. Les peuples d'abord Les faits. avec lui. Hein. Vous n'oubliez pas, les peuples d'abord avec lui. Mais ça, c'est une valise. Valise, papa Nico. Non, s'il te plaît, c'est sérieux. OK, c'est ça. Continue. Tu vas te casser les micros. S'il vous plaît. C'est le populisme. Régime Oyo. C'est son temps d'atteindre. Non, les micros. Non, vous n'avez pas les micros. C'est la Ça seule. ne vous concerne pas. Vous savez que ça vous concerne. Non, ça nous concerne pas. Non. Ça, c'est la distraction. C'est ceux qui te rappellent par rapport à ça. On va avoir des réponses par rapport à ça. Des réponses à vous donner. Qu'il termine. 40 secondes. Et collé à Massango à 600 francs. Pour la première fois, Kanyamaka, c'est 16 milliards. Et collé à Massango, 2000 francs. De 500 à 2000. Va mettre là-bas. Augmentation de combien? Matériel. Massango. Voilà. Matériel, il a dit. Voilà. Vous avez laissé l'agriculture dans quel état? Vous aurez le micro. Il faut les laisser. C'est la chaîne de il faut les laisser. Calmez-vous. Ils sont plus à l'aise, hein? Il est pour qu'ils le faire. Ils devront le faire. Régime Oyo. Ça va avoir assez du temps. Régime Oyo. Kabila Tiki Moulagi Oya m'a foutu à 1000 francs. OK. Kabila, il est à 4000 combien? 4200. Ma paix sa réponse, augmentation de 300, plus de 300%. Mais après, ils ont ma faute à la moindre, la tête, la Congolais, la combien? N'importe quoi. S'il te plaît. Bakouti savon le coq moko, 200 francs, bas congolais. Les deux savons le coq, il y en a combien? 600 francs. De 200 à 600. Augmentation de combien? 400. Ma paix sa réponse. Ils ont fait sa réponse. Mais donne aussi les causes. S'il vous plaît, je vais vous Baye Bakouti. Omelette au Edeni, mayo. 2500. Nasomi en haut, 5000. OK. Augmentation de Non, c'est combien? bâti. Non, s'il te plaît. Moi, je vous donne les faits. OK. Qu'il rencontre le fait. OK. Savon Oyo. Ils ont qui? 30 secondes, chic. Ils ont qui 600. Il y en a 1500. C'est une tolle. De 600 à 500. Je vous donne les faits. S'il te plaît. Bandeko nanga na RDC kaka boye kolobana neti basoba kolobana neti basoba o mususu na zoya tango Kabila eloko ezaki boye lelo na tango Tshilombo ekomi boye ndenge bamususu mpe bayaka tango Mobutu mandenge bato bamonaki mpasi eloko ezaki boye tango Kinganda ye eloko ekomi boye donc bato moko bazokana mo basolution te Kabila na Tshilombo bayokanaki boye soki nini mandat ya 5 ans ekoki Tshilombo il faut continuer 5 ans wana
5 ans mosusu pour abeta 10 ans comme ça et fragiliser opposant parce que ceux qui tient battu sur 5 ans na limite que opposant net ba fayulo ba et tout ça bon ça na makasi à continuer. Mais il y a encore un autre problème. Tango bakene na Nairobi ba corps avec mosusu que ye tilo moso 5 ans kamere pe akozwa 5 ans yangona cham kamere tango ki na prison tango abimaki asengaki azala kite balongola ba condamnation pour permettre ye azala candidat abundaki na eloko yango e tilo mope asalaki yango andimaki na minute oyo aza ko déclarer pa Tshilombo ke na bato ya IDPS na ye Tshilombo va voter va pesa y pouvoir. Mais par contre na complicité Tshilombo na Kabila ne ba kotsaki na prison pona bango Kabila le bino yo betanoka sanoka 10 ans comme ça na 10 ans on va récupérer le sous. Mais sikoyo bato ya FCC nzala pe zubango même si Kabila qui non 10 ans on n'a jamais il faut reprendre le pouvoir na biso parce que 5 ans toujours qu'on va souster donc 10 ans on va boire biso na banzala donc discussion ezali kuna entre bango nde yango wana. Alors siko bandeko nakoluka nacha eloko yango nacha eloko yango comme ça bomeka kotala yango nacha eloko yango comme ça bomeka kotala yango mais totana oyo ekotika na biso ma minute bakoko naye kotala bino ngayo na ye na mokili na bino okovandi naye kotala bino nga koko na bino nayeli bino biloko kolia na masanga komela toza na masolo tozobeta tamba komona bolamu te na poto via botambe komi lokola milinga oyo ezomata likolo nabengi bino bakoko na nga kogana ozalaki soda na mokila musuni kangelanga botamba la mokila molimo yango naye kotumba eloko oyo botamba kobonga te vi na ye mobimba via botambe komi kaka ya kuluna na poto via botambe komi kaka ya kolela ya minyololo na kondima baloba nasali kisi mpo na botamba po ye mutu aprovoke nga na provoke botamba te nayebi se ya ndako ya botamba te nalia na ndako ya botamba te nalia na ya poto na mbongo ya botamba te me toyebalaki depuis Congo botamba yeko lalinga nui vi na ngai komanke biso na poto botamba bato manke ya suki eza biso vi na nyonso yango oyo na kotika koya koya cimetière oyo ti mokona mona botamba la poto okomi mutu liboma botamba vi na yango oyo bakoko nasali nyonso botengaka basala napesi bino ya kolia ya komela merci. Bandeko totala eloko yo nalobai na bino yango yo botala ngobe bandeko na ngai bon o wana bomoni bazo ko tumba bango bakoni basoda na biso ya FARDC botala sodio tandi bazo bwaka ye bomoni basoda na biso ya FARDC nde bazotumba bango kuna neti bakoni bango wana donc toza sona ke makoloba te
oyo ezoleka kuna yango wana boyokaki nyonso ndenge balobaki kuna na banani na bato balobaki na swahili eloko yango na otolakisa bino yango wana naye kosenga basi nyonso balali kati na esika oyo bakufaki bazalaka babalaka te nayeli bino sola nzoto ya botamba bokoma bafemme de nuit na ye na via botamba kobalaka te botamba ndenge afingi nga nzoto ya mama na nga afingi mobali na nga nzoto ya mama na ye botamba kobalaka te via botamba ekozala lelo alali alobi bakati esu pota na elongi mutu nyonso botamba kotumbola mutu asuka mpe afingi mpe alobi eza ngai mutu nyonso botamba kofinga mama na ye bakokitsa botamba mutu na se botamba oprovoke ngai naza fami na yo te nakoprefere bato baloba na osala kindoki bakoko boya botelema bato nyonso bakufa ikwezu kotakoli duba igandome botamba ngai naye kosala mosala na ngai nakolala pongi te nakozwa kimia te mokolo komona botamba akomi clochard mambo basila mibali bandeko nasukisi wana na banzi bomoni comment on brûle nos soldats na este mutu oyo alobaki na swahili baloto balobaki na swahili baexplikaki bino bie boyokaki yango me mwana tia video wana ne bandelelaki te yango nabombelaki bino yango mpona tiela bino yango na suka voilà donc bomoni yango ke Chilombo azotambolaka banini kuna basoda so bakangi bango kaka babomi bango babosi bango na moto neti bakoni na este kuna tozata na résistance moko te eloko te soki na Kinshasa toza na désordre ya sécurité bongo kuna sikoyo bandeko nanga eza mawa donc à la tête ya pays na biso na boyi naloba nzambe asimba monoko nanga merci nzambe apambola bino na kombo na Yesu.